Bonjour, bonsoir la famille, ça dépend nyonso bozwami nzambe na lola amona pe abatela bino babone a Noela TV balanja Noela TV la famille na pesi bino mbote na kombo na Yesu nzambe abomba abatela biso. J'espère que toza bien na Asie, na Amérique, na Europe, na Afrique. Na pesi bino bambote na kombo na Yesu. J'espère que vous allez bien. Nzambe abomba biso la famille. La famille to ya kosola mukie vraiment pona makambo oyo bandeko na biso ba kroni mama na ba tiktokers oyo nyonso bazosala ba video ba live na bango tongo poko butu moi pona kolelisa susu mwasi oyo aza na kati ya kolela na kombo ya Benita na TikTok bandeko. Pona nini tozalaka kimotema mabeti na niveau oyo vraiment bandeko. En tout cas tana un seconde boko kozala na mawate na moninga na bino ata mutu ango balobi ke abando boma abando sala mabe azalaki na kindoki azalaki na motema mabe abando finga bato aza na kati ya pasi na moma oyo ezali moma bozala na ye elongo bandeko me boza wana susu kaka po bokomi kofinga ye susu na mwana oyo afungolaki ata miso te na kati na mokili oyo boyebi kuta ata kombo na ye meme pa abota ye meme pa asala lisumu te na se na mokili me nzambe azwi molimo na ye me bino bozali ba mama bozali ba papa boza wana pona koseka pona kofinga pona kokritike mutu aza na kati ya pasi bandeko basalaki biso na matière nini ba congolais boko koshinje ta mokete vraiment bandeko pourquoi dosala makambo ya soni boye na kati ya réseaux sociaux toyebi ke na kati ya réseaux sociaux oyo bato bazoya pe na busolo bazali oyo pe baza na kindoki kimotema mabe bazali lokola ba aputu oyo aputu alobaka makambo moko ya mabe okomona pe na nzoto ya bato pe ezosalama bandeko botika kindoki kimotema mabe oyo bozoya nango ezosala bien te aputu ayaki awa koloba makambo ya mabe na kombo ya ndeko na biso ya mwasi akufaka na kombo ya Angelica ke na place akobota akokufa bandeko tomoni pe ndeko na biso ya mwasi akendaki pe na place akobota akufa pe atika mwana maloba obolobaka ata olobaki na ndenge ya mabe te ke mabe wana ekomela mutu di fait ke olobi yango na haute voix na kati ya public eza na ndoki moko pe abando leka na ye ayoki kaka maloba oyo obando koloba aprofite na kati ya maloba na yo bandeko kimotema mabe obozalaka nango ya ndenge nini osuka pe wana te wana olobaki yango na YouTube me oye susu ti na TikTok oye koloba su ya be susu Benita ke akobota pe mwana wana nyonso pe kaka maloba nyonso alobaka ezo kosalama pe c'est vrai pe eyo kosalama na kati ya nzoto ya mwana moninga na mwana na ye oye asepelaki ke akobota mwana na ye bandeko mwana ye kokufa siko tokoloba nini ke maloba wana eza na 20 alobaki yango na pamba obi ezali na solo bandeko botika kindoki botika kibotela mabe na réseaux sociaux pourquoi bozosala baninga na bino mosusu mabe boye na miso makasi boye bandeko réseaux sociaux eza place bozosala ba délire kosala ba misma na bino bozosala eza te eloko boya kosala ba rando ya na sena motema kobimisa ba haine ya ndenge ya solo kosala bato mabe na ndenge ya solo kaka pona réseaux sociaux orke mundele asali réseaux sociaux oyo ezali te po abana koboma bato ezali po esala makambo bozosala ekoma na haine na ndenge ya busolo non mundele asalaki yango pona kosala ba délire pona koteka biloko na kati ya réseaux sociaux pona koluka mutu oyo bayebana kame babungana baya ko se retrouver na kati ya réseaux sociaux eza na ndenge wana eza na ndenge te ke kolakelaka bato mabe kolobaka mabe na kati ya réseaux sociaux eza bien te bandeko boko changer quand boko kuma bato donc en tout cas na monoko na bino pe kaka kombo na nzambe na kati ya monoko na bino nasambelaka na Pasteur Songolo Mpakala nga na yebi nzambe nazali mwana nzambe ki mwana nzambe na bino bolobaka eza wapi bandeko ezali wapi bino oyo na réseaux sociaux obasara tola
hein? En plus to kende pe tozonga susu pe Mervin soki Mervin ye pe kuna pe na TikTok pe ye pe azami mwana ondike TikTok wana ba chinois basalelaki yango. Donc ba chinois basalaki TikTok wana pona yo Mervin wana o konza TikTok donc yo azami mwana ke donc yo kuna muto aloba te muto apusana te TikTok ezande yo muto kale yango en tout cas luvunu okosi. Ozo pesa pe mitindo na to bato bazo landa yo pe na kati ya life ya nani ya Congo Sakuna ya Rosette Congo Sa ozo loba bien ke Karine soki aye ngai pe na koya. Donc soki Karine aye te ngai pe na koya te Mervin yo za nani kopesa ka balwa na TikTok wana eza ya yo te. Donc Karine aya na TikTok te aya ko loba te soki ke amoni ke azana information sur Benita na problème na ya matanga donc Karine ayate parce que ce qui aye yo ko ya mama nazo mona ndiko ozo mi mona peza na TikTok wana ozali nani peza na TikTok po yo bana ko konzaka bat yo za nani po yo bana ko pesa ka ba mitindo na yo wana ba instruction na yo wana ezanga tina wana ozo ya ko loba pe ke Karine ameka ko yate donc soki Karine pe aye yo pe ko ya ko bimisa sur Benita ni nango d'abord bimisaka te yo pe olobaki mabe pona Benita akobota mwana wana kozala akokufa mwana wana aza deja malformation mwana wana aza deja bien te tala maloba na bino boza bandoki yango miyebeli yo milobi ke oyebi bisika oyo osimba mabandeko bozo koya kaka pona barando pona kotungisa milimo ya bato pona koboma bana ya bato bandeko Koma bozaki motema beti na niveau oyo nyonso Karine nango asala bino ni nango est-ce que Karine pesa atelma wana loba yo penzo ko loba Melvi wana ko loba ni nango en tout cas boyo kaka mema ta mwa soni mukeko pourquoi bozanga soni pourquoi bozanga motea mabe boy muninga zoko souffrir zoko lela balobi kutu azana kati hôpital mwana ngona libo kutu ababimisi même nano te azana ko souffrir nano mais bino boza wana pona ko sala ka ba life tongo pourquoi bokomi ko loba bokomi ko sa n'importe quoi bokomi ko zongse na makambo o ese leka bandeko ba congolais basala kibino na quelle matière nanango pe asala kibino congolais pourquoi bozani motea mabe boye bato ebele toza baafrike ebele basalaka pe ba émission lokola bino basalaka be kimotea mabe eza neti bino ba congolais te donc boleki kutu satana na kimotea mabe boleki kutu rwandais o azobonga bandeko na biso tongo pokwa na kimotema mabe ndenge bozo ko discuter kona bozo ko loba n'importe quoi ozo bimisa makasi nyonso na kati ya nzoto na yo pona kotanga nkoma Karine oyo asali yo eloko te oyo afali na ye calme oyo azoya ko défendre ndeko na aza na kati ya pasi mais yo oza wana pona kolobaka ke soki Karine aye abimi ngai pe na kobima donc ozo finga kaka na gratuitement nyonso ozo finga moninga mwasi lokola yo mais ozo finga yese ko banga ka ye makasi soko okimaka Karine donc banda Karine na koma na TikTok omoni neti ke ayoko donc ayoko kanga yo na TikTok ayoko tia mulunge na TikTok omoni moto pona ko laksa ke yo oza star na TikTok te yo moko komi ko banga Karine cela veut dire so Karine aye yo ye donc ce qui me concerne yo aye alobi après yo ye donc obangi no Karine en tout cas to moni yango tiaka monoko na yo ya pamba mais tika Karine abima aya kopesa information pona Benita soko kolinga Benita te eza na bato oyo pe balingaka Benita donc lolenga olinga Benita te kokansite ke mutu nyonso akolinga ye te non mutu nyonso azana mabe na ye pe azana malamu na ye comme yo pe ozana malamu no pe ezana mabe na bato na yo o bamona ko pe oyo balingaka yo ezalaka bongo ezana mutu alingaka Vita ezana mutu alingaka Imana ezana mutu alingaka Messi ezana mutu alingaka Ronaldo donc ezalaka bongo bino boko kozala wana te kaka bayo kaka yo kaka oloba kaka yo kaka ke mervi kaka yo non mutu nyonso aza mutu comme TikTok wana eza ya yo te eza pe ya Karine te mutu nyonso aza na droit ya kopesa information na ye mutu nyonso aza na droit ya koloba oyo aza nango posa mabende kofinga mabende ki motema mabe obozo ya nango na haine
mobimba bozo ya nango bozo mona ke muto azoko souffrir azana passe me bino boza wana po boya koseka boza wana po boya kofinga boza wana po kosala bosa n'importe quoi analyse ndenge balobaka boyebi yango te oya koloba eloko ndenge ezaleli olobi opesi conclusion na yo osali analyse nano ndenge ya normal na royal nyonso osimi nzela okei boyebaka yango te boyaka wana kaka po bofinga e après bofingi bocholi après bomisinaki ndoki na bino na réseaux sociaux bozoko bomaka bato na bino ba apuchu munoko bolobaka maloba na bino ezo attraper bino na mabe na bino bozoloba eza gentité congolais boko changer quand mokolo nini pe yesu akozonga koya kokotoka na motema be boye na ena boye bazofuta bino combien na réseaux sociaux yango bozwaka combien na fin du mois po bosalaka bato mabe eza malamu te ata moke eza malamu te en tout cas congolais bo changer ba caractère na bino en tout cas ata bopesi satan olobake non ngai pe nazana motema mabe ya bino ba apuchu ya bino ba merveille elekani en tout cas boluka elongi ya nzambe na moni kaka suki ne ka bolukaka elongi na ete boluka elongi na makolo na misu na nyonso boluka yango bien sino te bino bozika na moto na kindoki na bino na réseaux sociaux bo changer en plus merveille oza jeune fille mwana mwasi kito oza mwana muke ozo bima solo ya haine pourquoi oza pe na bana oza na plein l'âge oza na plein fleur l'âge oza na kobotaka mais ozo bimisa haine penza na kati na yo pona moninga na yo mosusu nano sisi kobota te oyebi te lobi nzambe kobombela yo nini mais to souhaiter te ke mabe yela yo mais changer ko souhaiter moninga mabe eza bien te changer moke ozana mwana moke en tout cas Melvin ezana ti conseil na yeli yo tika Karine calme afanda calme ko tia Karine te na kati ya na kati ya four na kati ya kosangisa na fufu na farine na nyonso zo kosangisa te Karine azo kosala makambo na ye yo pe ozosala makambo na yo Karine ayo ko chrétien yo te donc yo muto zo banda ko chrétien Karine Karine ko ya wana ba chinois ba tomboki wana okoma en tout cas tika Karine apesa information ya Benita azana pasi azolela mwana na ye abungisi mwana na ye aliboso abungisi ye alors azana tante po abima aya koloba non allez soki azana camarade na ye azana bato na ye pourquoi pas baloba te po na yo parce que yo oza nani non ezalaka bongo te changer soko lingi mutu wana te tika kolanda makambo na ye te kokipe makambo na ye te tika bazokipe balanda makambo na ye bango yo kokota ngo te en tout cas eza mpe conseil moke na yaki nango mpona kopesa merveille oyo na aputu makambo basalaka en tout cas baluka kochange basalaka bien te oyo bazobimisa maloba na bango ezosalama ezokomela bato eza bien te bandeko botika kindoki botika kimotema mabe efutaka nulle part bokoya kozanga lola likolo ya kimotema mabe na bino ya réseaux sociaux soki bazofuta bino combien to comprenaka pe te bozobimisa solo ya haine na kati na bino bozobimisa haine mpenza na miso bino kotala bozoloba ngo mpenza ya solo en tout cas eza kimotema mabe bochange eza bien te en tout cas balanda Noela TV Ida napesi bino ba bisou Ida Mokonzi Galiana d'amour en tout cas bo s'abonner bo partager lenga ba vidéo oyo vraiment ekosalanga bien mama Anna Tengo bisiko zwami soko koti na vidéo na biso mama I love you bo partager ba vidéo nanga vraiment esalanga bien esengo to soutenir to zala ensemble to zali boko moko et kosala biso bien vraiment na pesi bino bambote ndenge bozo partager ba vidéo na biso ezo sala biso bien la chaîne merci
en tout cas tozali ensemble bota pe ba commentaire na biso pe esalaka bien epesaka biso ba courage oyo nyonso akosala ba commentaire ya mabe na kati ya video oyo maboko na ye wana ekozika moto na nzambe ekotumba ngo na kombo na Yesu me ba oyo ya biso toyebi ke basalaka ba commentaire ya kitoko bapartageaka video na biso pe ya bien natiki bino la chaîne la famille to s'abonner to partager to aimer pourquoi pas et kosala biso bien makasi nazotika bino ba bisou ba butu ba poko na biso malamu nzambe na lola aleka kobomba pe kobatela biso nyonso j'espère toza bien merci la famille bye bye nalingi bino mingi bisous bye bye